na kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu ba tata na ba mama oyi bayaki na retard totangi deja mikanda mibale mokanda ya luyembo ya Bayuda Psaume de David 15 nzembo 15 nzela liboso kino nzela ya mitano totangi lisusu na mokanda ya mitano ya Mose. Mokanda ya mitano ya Mose, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 21. Maintenant, tokei na mikanda oyo tokobakisa. Ya liboso mokanda ya sango malamu ya Yohane. Mokanda ya Yohane chapitre 3. Emoneseli ya Yohane tonza yukusu ya Yohane chapitre 2 verset 17. Soki tomoni tobandi kotanga eza na Kikongo nde tokolimbula na Lingala. Wakala mutu mubafarisi nkumbwani Nikodemo inkulutu abayuda yo ndiena waiza kwa yande mufuku wavova kwa yande labi tuze ivonge tukidi kwa nzambi bonson longi kadi mutu kalende vanga mangu biuvanga kako vonzambi kuna yandiko Yesu wafutula wavova kwa yande kedika mono yikuvovele vomuntu kabutuka mutuka ya mona ko kalende mona kimfumu kya nzambi ko Nikodemo wavova kwa yande muntu bukena wanuna bwe kalenda butuke kadi yande lenda kota diaka nkota ya nsole mufumu kyangu di andi ye butuke Yesu wafutula kedika mono yikupovele vomuntu lembulo butuka mulamu yempeve kaleni kota mukimfumu kya mazuluko kya butuka musuni insuni kya butuka mumpeve impeve kuyitu kwa niko buyubuyi kukembi benu lufuti butuka mbutuka ya mona twele ku nzayi kusi Yohane chapitre 2 verset 7 wena matu chapitre 2 verset 17 wena matu ikakawa mpovele mpeve kwa makundu wosu nunganga siya kumfana mana maswekwa siya kumfana tali ya mpembe yasona makumbu ya mpa ile mulosa ya mutu kasi ndiye na kakatambo diyo mukumbwa seyo mwana pevya ndongo. Amen. Tusamba mukumbwa seyo mwana velela tata nzambi fumu Yesu tata mwanda
ye papa semoke mbangu kyangani pepe andongo mwanda velela nzambi beto tubatunge onzambi tata utulemkela kade banza masumu twena tusumu kanga mumamingi nkisumu ovilo osesumu mono nsolo kontwala masa yezengudi muvanga fuka kiki yimutu tata dodokolo utale masuma mikukenda za kuzambano kambano dela mina mumalu mami ovila munwami pasipo mamo mana vaika munwami manakala mabeno katula wonga katula zakamu sambo za kupika zisala pasipo mamo mena yetu nsatu tubakila mumbutu mukumbwa seyo mwana peve andongo abu na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimu santu tolande tenge mikanda oyo biso totangi mukande boso tutanga kiloyembo ya bayuda zomi na mitano nziali boso kino nzela ya mitano mukanda mitano ya Mose chapitre 5 et à 21 mukanda ya Yohane chapitre 3 verset 1 à 7 pe mukanda ya Emone c'est le chapitre 2 verset 17 ona loyembo oyo biso totangi ezali ndenge toyebeli bana Israeli nde bazalaki koyemba banzembo oyo kobanda bobimi na bango na mokili ya bowumbu na Egypte kino na mosakoli Malaki nde banzembo wana bazalaki koyemba eza na deux parties. Première partie babengi yango Teshilim kosanzola yao, deuxième partie babengi yango Tofilo ezali mabonde de bapriere. Alors loyembo oyo biso totangi ezali David mutu akomaki nzembo oyo akomaki yango na likambo nini histoire toyebi yango soki otali na mokanda ya mibale ya Samuel chapitre 6 okomona nini ezalaki sanduku ya Yawe kobanda mabe ya bana ya Eli babebisaka banganga nzambe kuna na Silo. Nzambe asilikaka alukaki nzela pote bana wana apuma bango, apumaki bango na bitumba. Tango Ofini na Finehas na Eli akotaki pe na mbeba ya bana na yepona nini bana bazalaki kosala bambeba me azalaki kokoka kopesa toli na bana na yete. Nzambe asilikaka na lesumu ya bana ya Eli kobanda bana na ye moko Eli akotaki na lesumu ya bana na ye. Nde sanduku ya Yawe ebotolamaki na maboko ya Bafilistia, ekendeki na maboko ya Bafilistia pendant 5 mois. Tango ezongaki lisusu na Silo te ekendeki na ndako ya tata moko Abinadaba mwana na ye Eliazali nde mutu azalaki kobatela sanduku ya Yawe. Mena sikoyo Dawidi afandi na kiti ya bokonzi, Yerusalemu ezwami. Mukolo mususu Davidi epeseke pasi ngai nazana kati na kapitale me sanduku ya Yawe eza na musika ekoko salama te. Abongisaki programme bakende kozwa sanduku ya Yawe epai ya ndako ya Abinadaba kuna na Giliadi Alaba. Mena tango bayaki na nzela tata moko Uza bangombe bande kuningisa sanduku basade sekusi uja lengia protéger. Nzambe afumaki Uza. Tango Nzambe afumiye babange bala moko sanduku yao moye bakontinue kende na Yerusalemu ezate batikaki yango na ndako moko ya tata moko kati na nzela bakenda bango na Yerusalemu. Alors maintenant, David tango atale so alobete malamu to bongama parce que Nzambe na biso azali kanda mingi soki to continue komemeye boye to kosila na nzela kokuma biso nde abongamaki basalaki sacrifice makasi nde bayaki kozwa sanduku ya Yawe bameme yango tina Yerusalemu mpo ete bakotisa sanduku na ya Yawe esika na yango nde nzembo oyo bino bomoni mutuna etonamaki. Yawe nani akomata nani akumela kati
kati na hema na yo. Nani akofanda na ngomba na yo ya bule paske bangisaki bango. Metata Nzambe soki osali ndenge wana tokosila kokufa na kansima kambo pimazalaki na ntango nzote papa Semoke Mbangu ekumi na nkamba po ete ekita na nkamba tata Semoke Mbangu aboyaki kokita mekino papa Fumolongo abondelaki papa pesa biso ntango me soki obandeli boye bato bakokima nde tata Semoke Mbangu akitaki pesa biso ntango toteya kuna na suka nde osala ndenge programme na yo ezali wana pezalaki ndenge wana donc nde sikoyo ntango baza kokota na kokotisa yango kuna na kati nde baza koyemba nzembo oyo. Nzembo oyo pe bazalaki koyemba yango na ntango nganga Nzambe alingi akota na kati ya kilongo esika ya kotumba bambeka. Ntango nganga Nzambe aponami po ete ye moto kokota na kati ya templo mena sikoyo ifo baloba moko nde akoloba Yawe nani akokumela kati na hema na yo, nani akofanda na ngomba na yo ya bule. Mena réponse bazali kopesa yango oyo ye oyo akotambolaka sembo mpe akobilaka boyengebeni wana 1. Alors soki totali moto ndenge wana moto ndenge nini soki totali na luyembo Psaume 119 verset 1 à 3 nde omoni lolenge ya moto ya kokota na ndako ya Yawe pe kuumela kati na hema na ye pe kufanda na ngomba na ye ya bule. Ya mibale oyo akolobaka solo kati na motima na ye, oyo akolobaka solo kati na motima na ye, moto ya mbele mibale te, moto ya baposition mibale te. Soki otali na mokanda ya Efeso chapitre 4 verset 25 tokokumisa likambo oyo kino suka kokende liboso eza kokuma te. Bambuta balobaka lisese nyama moko ezalaka na zamba kombo na ye makako. Makako soki akoti na bilanga masango ifo asilisa kolia masango, me soki chasseur abeti ye lisasi soki akangami na lisango na loboko akotika lisango wana te po ayebe te eloko bakomilinga nde yango nakotika te tia kokufa na lisango na maboko. Mena wana ezali nyama ya zamba me biso na yo tosambo na kumbe tata Semoke Mbangu tomona na kantina te na bafamiye mingi basungula biso na bafamiye mingi bana bayekoli olieba sasa bafamiye mesiko yokote na makambo ya Mbangu kote ya famiye esimbaka lisusu te. Mais soki toza kosakanela kolanda papa Semoke Mbangu ekosukela biso ndenge nini. Pierre yebaki te bake kozwa ye kuna esika azalaki na Yafo aye na Luda. Ntango akumi kuna bayebisi ye te directement baza komema ye bamate na ndako etage bakota na kati epembelali babande kolela. Pierre tala mama oyo soki ye te tala ngai mobali akufa ye kaka moto asungaka ngati ezala mo elamba oyo ngai tata kufa mwana bana yetike mama oyo asungaka biso. Antuka Pierre lokola okumi awa mama Dorokasi kwa sekwa bon alikobima libanda bango nyonso babimi libanda atikali kati na ndako na ebembe afukami alobi nkolo Yesu ya liboso limbisa ngai nazali mutu nayebaki na ngai likambo oyo te me bayi kozwa ngai mpo na nini bazalaki na elikya bayebi ete mosala yo ozalaki kosala etikalaki na biso yango nkolo Yesu lakisa nguya na yo po ete bayebi ete mosala yo etikalaki na biso. Ntango abondi na lobi abengi mama Dorokasi mbala misato Dorokasi afunguli miso atelemele apesi ye mbote atelemisi ye abengi bandimi na libanda apesi mama Dorokasi mobimba mbuka eninganaki na esengo. Mena batata na bamama bake magiste ndenge biso na yo tozali boye kodi ya kobanza ekizame wana eza kosela biso soki tozali kokoka te toyebi te koza ndenge nini. 3 heures de matin baye kobeta porte bayebi te paster azalaka awa baye kozwa yo oza koyeba te na pongi yo wana oza kokende okoma kuna bakota na ndako ebembelali bato bafande batoni yo tata paster bon maman oyo akufaki depuis 2 heures du matin ou bien 1 heure du matin bon avulante zala ya kobongama soki te esoki ntango kobanda kobondela nakumba tata mwana tata Molimo Santu obengi tata Semoke Mbangu eloko te
Obengi mama mwilo lokote. Obengi papa Kesolukene. Papa de Adungana. Papa de Ngende. Rien. Elle est ok na mama Kenzemo. Obengi mama Kenzemo yako Sunganga. Mama mwilo nani tata Boyela. Ame lokote. Tango bako banda kulanda yo na butua na zala na courage sokite tango bakuzana na ba liwana yo kaka bakutika yote. Tobota mambota mayasika kwete topesa papa maboko parce que tokumi na etape ya mulimu bango bazali na mulimu biso to sala na mulimu totika mabe to changer mentalité na biso kwete topesa bango maboko na komba tata ya mwana peta tata mulimu sana tela matusante tata toje na mumazulu bika nkumba kuyazituswa bika kifumo kyako kiza bika lozolo kulupanga mabantoto boso muzulu ya kwetu kwa lumbu kalumbu tofana lumbu eki utu yambule na mfuka zetu boso betu petu yambule na ngabatu kwidi mfuka utu tuwala ni mumpuku munuko gansi utu tane na munankuwa wambi kadiki ya kifumo yengolu yenkembu bya mfu yambu munankumbwa seyo mwana pepe anlongu Itipe kwa wekuti etina tulu pasi etina obitu kya kotwa mahapu keleke puti kuleti kotapu zaisa bango mana wapaka wakumu yiku ya ideologi apokewa hukumkatu unamilu kikuwa kuyenina apokewa hukumkatu unamilu kikuwa kuyenina zaisa maso mana wapaka wakumu yiku ya ideologi apokewa hukumkatu unamilu kikuwa kuyenina apokewa hukumkatu unamilu kikuwa kuyenina. Tusamba. Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo.
nayebi ke Matei esilaki kala lere malamu me lokola bakonzi bazalaki mingi mpe babimi bango nde ezalaki kopesa au revoir. Batei biso na papa pasteur abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika na nga namoni ke toye kozwa susu mokasi mosusu ya sika mpo misala oyo etikali esila avant tokokisa oyo tolobaki ke tokokotisa biloko oyo bokoko na biso presque ya mokili mobimba kokota kuna na mize na biso lobi ndenge tobandaki masolo solo wana tobandaki na ebandela bakonzi bazalaki koloba te nga na ye koloba ya suka elembo emonanaki na lubumbashi ya makasi ntango tosilisi kaka yango mpe esili elingi olakisaki lobi ezalaki mokolo mosusu nyonso bazwi yango bapapa comme rapport ya mokolo ya lobi eza na esengo na biso ndenge tolobaki ete pasi eleki ewumela lisusu te. Nzambe akokisela biso nyonso tozali kosenga sikoyo bazali kotalela nde biso kambo tondimaki ya kotonga Yerusalemi mpe ya kotonga musée livre vert oyo papa akomaki eza na page 9 na ndenge tozosala misala ya musée eza richesse monene soki tokokisi makambo nyonso bato babanda koya ebele koya kotala elakisi ke tolemba te tozala makanisi mosusu te. Na 60 ntango papa ayaki na nzoto ya tata Simon Kimbangu ye alobi richesse na bino namemeli bino yango oyo kaka kombo wana ya richesse kanisa ete eza na suka te. Soki obebisi sala noki ozonga na nzela lokola nabebisi navandi libela oyo nkembo babongisaki okomona yango te ndenge nzembo eyembamaka na eglize nzembo toyokaka ke ngai natengami soki otengami zonga noki faki yemba nano nzembo wana mpo soki tosengi bato nyonso nga nayebi nanga koyemba te kanisa kaka na motema kotengami zonga noki na nzela kokende libela te sino oyo osalaki
bandi nzembo tata mfuma mbanza za koloba boye okwei lamuka noki kokende libela te soki oke libela oyo osalaki nyonso ekei na mai kasi soki ozongi na nzela nkembo okomona yango nzambe mpe bayokelaka ye soni te toyebi ke mingi tozongi nsima kasi pai towuti toyebi pai tozokende toyebi te pai po towuti ezali mosika sikoyo tokomi pene mpo makambo oyo ekomi kosalama ezali ntango na biso sikoyo tata nzambe ntango asalaki biso bato tokwei na mbeba ye alobi etumbu oyo bino bozwi na bana na bino na bakoko na bakoko 4e génération na ntango wana nde yakoya korekipere biso tomoni ke monde to mokili eningani bilembo tozali komona yango yo soki osali ntango ezali nano te tokomi pene yango batata batikaki kolakisa biso totonga kaka yelusalemi mingi bazali kosala makasi mpona botongi ya yelusalemi omoni ke na ye mbango lobi tokokaki kosala ntinsani te ntan nyonso esilaki mpona makambo programe ndenge ezalaki me sikoyo na ye mbango po ete tosala mosala ndenge papa mfuma mbanza aloba ete na misala mbongo na bato soki oza na mbongo bato mpe bazala soki oza na bato mbongo mpe ezala soki tosilisi toyebi ke programe esalamaki tokobima libanda tokosala ntinsani mpo tokontinue misala na biso programe bakoklase bakoyebisa biso kuna na libanda ndenge tokosalela mosala lelo nalobi ntina dimanche mpo tomona moyen ya kokontinue misala oyo toza nango yango nakokende molai te towelela ntango mpona misala tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. C'était de longo en chair et en os en direct maonsonoka tuveni mulumbu eki tuwidi mot bika twatondamo munkumbu tatuzovelela se ye mwana mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela. Merci.
Congo Brazzaville. Batana ba mama Congo Brazzaville pe telemi na bango wana bazali kokende na fier nyonso na esengo nyonso eyebi lolenge tokosalaka misala na nsima na bango tomoni bongo bamama aski veuve ya Brazzaville bango wana mpe bazali koleka na bambai na bango na fier nyonso babonzeli tata milulu miango miakobonzela tata mokota bule biloko to baton en nature ezali kocontinue.